Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so yasika. Kande tolobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne Abiso Inès NM officielle. En tout cas, la famille, ceux qui ont la liboso et salemi que non, oya kokota na chaîne abiso et NSNM officiel, na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer, c'est notre devoir, oui, bien sûr, et ça toujours et encore, musala na biso, oyo tokobo ya te, oyo pe tokowanga na te, poto yebike, koyaka ko informer bino, ezalaka toujours et encore, musala na biso. Yango bomona ka biso, toyaka pe na lombangu, po na koyako pe sabino sango, koyako panzaka sango, koyako lobaka na bino, nandenge e sengeli. Voilà. Lelo toye na dossier, toye na situation, toye na circonstance concernant pasteur Vassi l'homme. Bandeko nanga ki pasa na Vassi l'homme la famille kande boyebi bino moko chez Mama Inès NM officiel. En tout cas, ba information ezanga kate, en tout cas toyaka toujours et encore na ya somo, toyaka toujours et encore na ya koinda, toyaka toujours et encore na ya kobeba tellement que na Congo na biso ba dossier ezanango kili ba makambo ezanango matakita biso pe de notre côté moyen tolala kapondi ezate pe ekotikala kozala teo yango bomona katoyaka toujours et encore na lombangu nyonso toye bandeko nanga kande na uti koloba toza na dossier ya papa na biso Vassi l'homme na bandana nu avant na tiela bino ba audio ya makambo oyo uti kobima concernant papa na biso Vassi l'homme. Papa Vassi l'homme aza moko ya basala nzambe oyo asambelaka totikala penza koyoka teke yango wana asalaki yango wana alobaki toyebi mosusu ba mwa makambo ba tension ezalaka mosusu bien te surtout soki ateyaki mwa likambo moko songolo pakata mosusu batu ba comprenaki yango bien te nde okomona batu baye kosalela ye mwa ba chantage batu baye koloba na ye ya mabe batu baye koloba na ye na ya pasi mais à part ça totikala komona te que non yango wana papa Vassi l'homme a brisé silence totikala komona ngo te. En tout cas aza moko ya banzambi ya basala nzambe pe na mboka na biso na koki koloba oyo penza basalaka lokumu ya kombo ya nzambe papa moko très exemplaire. Alors nini ekomeli ye que passa qu'est-ce qui se passe toye kovanda na biso kande tovanda ka bandeko nanga na yaki komona nanga appel e yaki kokota baye kotindela nga balobi mama Inès yo ovandi makambo awa eza ya koyinda eza ya kobeba nga kutu kande boyebi nazalaka penza mwa shosho soki makambo ezali na ye kotuna bandeko o ndeko abengaki nga na lobi problème ezani na lobi na otindela yo ka audio yo moko oyo ka makambo kuna euti kobima concernant papa na biso Vassi l'homme. C'est ainsi que na ye kolanda audio yango tango nalandaki audio eza makambo ya Mimi Chibola na papa na biso révérend Mukuna baza na ba problème na bango oyo biso nyonso toyebi makambo oyo ebima depuis kala sikoyo lelo oyo ba vérité ba révélation makasi eye kobima na ba révélation wana baye kotanga pe kombo ya papa na biso Vassi l'homme kombo papa Vassi l'homme eye pe kobima na poasa awa bandeko nanga est-ce que ye pe aliaki Mimi Chibola to eza ndenge nini bandeko nanga makambo awa ezali avant na ya kotiela bino avant na tia kande to tiaka na kolingana nu ko sensibiliser batu nyonso soki oyebi ke okoti sika na chaîne biso ya Inès NM officiel kande to kendaka nango veuillez vous abonner massivement ngana lingaka soki nazo pesa sango bozo sabonaka pe bozo partageaka pe c'est encourageant mais soki bokoyaka kokota na chaîne biso ba j'aime ezate ko s'abonner bozo sabonaka te
et décourageaka air mosusu. C'est vraiment important. Bota la kabiso, bozo s'abonner, bozo partager les biso pe ba vidéo. En tout cas, et ça la kitoko pe malamu mingi. Sans plus tarder, la famille, na rolingana nu, na tie lango, bino, ba audio ya Mimi Chibola. Mimi Chibola mutozo loba awa. Mama Ines NM officiel, Teo. Tolanda Mimi Chibola, nga ya bino mama Ines NM officiel. Na ozonga nanga sima pona komeka kosala analyse kaka ndenge ezokende na système pe na ndenge moko ya malamu penza mingi. Tolanda la famille et on se retrouve surtout juste après. Bah ebi singa bitoko cha téléphone oyo kamaka mnoso ko s'est passé kuna depuis 21h. Tina 1h du matin. Voici l'homme abimisi mbongo 11 000 $. Couple wana nde bazwa ki mbongo wana bapesi voici l'homme. Voici l'homme alobi papa mbongo ya bato bocheki mwana bato ti lelo na ndenge mbongo ezo konte yango yo. Zongisela ye lupango mikanda lupango pesanga mikanda lupango mwana oyo alingi makambo te. Akode de mantu pe makambo oyo nazwa ye nazwa ele ata visa ya Canada akende ake osala vie na ye. Papa yo moko oyebi ke makambo eza solo. Osoleki na TV pasteur voici l'homme. Nazoba mutu mosusu te. Oleki déjà na TV olobi ke eza montage eza mukuna mais yo conscience na yo oyebi ke eza makambo ya solo. Papa toluka kimia na mwana bato. Voici le mabandi côté ya mukuna na niveau nyonso yo ka mukuna. Papa nazuko yebisa yo omoni ninga ba publier biloko wana na réseaux sociaux mwana oyo akozwa ata 100 francs te. D'ailleurs mbongo 10 000 bo pesa ngana kende kosomba ngo ba joueur akozwe loko ata mon côté. D'ailleurs ngana yebisi bato sur 100% 90% bandimeli ngai ke eza ya solo eza Kabila. Pasteur voici l'homme grand frère nanga yebisi voici l'homme papa et les heures a yebisa ki est bien ke okoko c'est la Kabila makambo kozo Kabila olatisa mwana bato Kabila. Lelo itala ninga ke okosela Kabila na TV siko alobi ebino ba pasteur tango telebi pe na TV oke ko lo makambo alukuto yebike makambo sala na mwana eza ya solo ba preuve non so ezali oke pe ko expliquer ba tulukuta pona nini boye papa pona nini oh papa na ko se défendre aussi na mi défendre te pona nini wana muku na zolo ba bon voici le mapesi muku na toli na niveau nyonso voici le mabi papa nazo fuka manaza na posa ya kimia naza na posa ki voici l'homme alobi na trouver la ka papa o do ma ba solution na ba dossier okutu ya mami eza muke bato babi ah ya mami eza ya muke ya mami yebimi ya ba réseaux sociaux ya boya munene bo voici l'homme alobi eza muke abi o nga na trouver la ka solution eza muke mais nazo kamwa comment ndenge ni naza motema makasa yebi ke likambo eza solo azolingo pesa su ba documenté na moni ke comme si nzamba azana posa a humilier ye parce que nga nazo comprendre eloko nini azo boye ko pesa la bino ko pesa la mwana o documenté. Voici le matali avocat nga le bi papa na sali o na ko sala pona yebi mwana na yebi pe ke makambo eza ya solo mais na lingana défendre position sto porter comme ya ACK yenda aza mutu ya très parce que lelo ceux qui a quoi ba ACK nyonso pe quoi tozo défendre ye pona combo o biso sto porter na ba église. Mais tala makambuye azoboye parce que 1h du matin 21h à 1h du matin na bureau ya voici l'homme couple wana basiliki na mobali na ye akei voici l'homme alobi nga naza na eloko monsieur rosala te parce que na sali oyo pona trouver solution ye azolinga ta alobi d'ailleurs bato bandimeli ye déjà que eza montage eza Kabila akopesa nga eloko ata moko te abi papa oui okosi bato mais conscience na yo okosi yango te okosi yango te. Voici le malobi ayebisi avocat na nga pona nga bopesa ata mwana mbongo ngo ça minute to muto ko protéger ezaka l'état kende ka porter plainte parce que nga naza sous nelo ko kosala te pasteur voici l'homme azana bomoyo aza wana azana bomoyo tiko soki balobi ata bokosela ka muto balobi eza makambo alukuta ezalaki montage bato nganya na tanga bakombo na bango wana ba pasteur minene wana est-ce que so eza montage bango bakokota na buzoba wana pasteur voici le makota na buzoba wana pasteur mbakadi akota na buzoba wana procureur général akota na buzoba wana taninga kuma ko linga susu pe aluka matako yango pe lisusu bango pe mtema mabe ozomona ba autorité bele ba yebi makambo wana ye moko lenga ko muto atinda kinga kutu na yana ba preuve wana na ko kendo ko sela ye o Kabila ngabi me bande ko na nga même so ezalaki Kabila batika mukuna apesa futa plus de 60 000 $ na ba avocat na ye na ba juge ko batika ye ce qui ezalaki Kabila aza multimilliardaire
Kabila linga azala na mbongo akofuta po batika mukuna te afinancer ata mbongo na pesa nga batika mukuna te azalaki na possibilité ya kota batie biloko wana réseaux sociaux atindi ata jet privé ezwi nga na famille na nga etindi biso ata na poto tokei naye kose trouve na mboka ya pasi ya souffrance mpona bima na mboka ngutu ezalaki pasi ya pasi nazaki ata na mbongo akofuta baavoka na ngai te mpo basambelanga badocument mosusu ezosenga mbongo naza na mbongo wana te batika mukuna po afuta mbongo na Jamaïque Bunda oyo bakangaki oyo moto asalaki ordonnance alukutaki emaki na présidence po batika ye ozoyoka mama atango naye kokende na justice daporte plainte na ngai na justice tokei mukolo mukuna yeki po tosala confrontation amemi ka mutuka oyo ya bando oselanga bêtise wana comme on a détaillé déjà mutuka on a place. Voilà, de retour nabandi ebela batu touti kolanda awa touti pe koyoka Mimi Chibola makambo oyo azoloba concernant évêque Mukuna. Alors na ba dossier na ye aye kotanga pe kombo ya Vasilo. Bon, la famille nalingi nano ameka koloba surtout na kolinga mingi koloba na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mimi Chibola. Ndeko na biso ya mwasi Mimi Chibola. Je sais que na ba propos na yo oyo uti koloba awa olobi penza mabete po na voici l'homme olobi mabete olobi na yo ka ndenge abandaki kote ya évêque Mukuna keno afuta yo mbongo po na ndenge bobimaki po na ndenge kaka bino nyonso boyoka ki bisengo apesaki ba conseil po na makambo nyonso eleka bien. Alors, eloko sala kinga pasi ya kolanda audio oyo eza que olingi obanda kokotisa papa ya batu na miniature, ce qui n'est pas bien. Olingi penza obanda kokotisa papa ya batu na miniature, o eza malamu te. Olingi obanda kokotisa papa ya batu na miniature na makambo oyo asala te. Yo soki oza na ba compte à rendre na pasteur na évêque Mukuna. Et kozala surtout et encore malamu bokende kosila na kuna ke kokotisaka batu na ba makambo ya bongo. Pourquoi je dis ça? Parce que tango zoloba keno voici l'homme akataka makambo ebele ya Mukuna. Et d'ailleurs yayo eza makambo ya mike akataka makambo ya minene concernant évêque Mukuna. Cela veut dire que il y a de ces personnes de leur côté, bakoti kondima keno, donc batata oyo, musala na bango ezalaka bazolia kabasera église. Et kozala bongo. Batu babanda koko croire que ma papa o musala na bango, balia kabasera église, soki, voici l'homme ye azana ba dossier, pasteur Mukuna nde akendaka kotia solution. Soki pe, pasteur Mukuna azape na ba dossier, voici l'homme pe akokende kokata ba solution. Eza bongo. Alors, toye kosenga netinga. Voici l'homme. Aza, moko ba pasteur pe na landaka mateya na ye. Nazalaka mosusu soki oke na ke église te. Nazana nga na ndaku. Omona mosusu na tie mateya ya voici l'homme. Nazo landaka mateya ya na ye. En tout cas, eza parmi ba mateya pe ekotaka nga. Ba mateya neti ba pasteur Marcelo. Baza batu moko ba mama Joël Kabasele. Ovandi penza ba pasteur de la foi. Ovandi ozoyoka kamateya. Siko na babiloko ya bongo eza babiloko moko ezo sunga communauté na biso congolaise te. Communauté na biso eza communauté moko ya ba incompréhension. Eza communauté moko ya batu balobi batu mosusu batie ko bakisa Z. Na ndenge okomi kotia papa voici l'homme. Omona te ke non olingi obebisela papa wana réputation. Parce que batu bako bande calculer ye ke donc bango na Mukuna baza batu moko. Baza batu moko balingaka na bango bongo donc dossier ya oyo kokotelango dossier ya oyo kokotelango. Donc yo ti ndenge obimaki na Mukuna suwe na yo ezalaka kaka afuta yo mbongo yango salelaka ye ba chantage. Yaya bongo la motema ko ata yo moko. Bongo la penza motema lelo oyo kande basalela yo ba voyage ba mikanda ba makambo nyonso. Lelo oyo zalaka lisusu na Congo te oza na poto bato ebele bazo revaka kokota poto yo okota poto nzoto na yo ememi yo na poto sikoyo ata yo moko okoki kotika bapapa bato bavanda te okoki penza kotika bapapa bato bavanda te donc yo suwe na yo ezaka mbongo wana bafuta yo siko mbongo yango wana ekosalela yo nini na vie
dignité na yo moko esi ebeba vie na yo moko ozoyembaka yembaka ngo na bareseau sociaux ata kutu lelo oyo soki nzambe asaleli yo grâce obali okomi kobota bana na yo bayokaka bahistoire aboye eske okosepelaka eza na bahistoire mosusu nga nalobaka tika bato baya kobeta lisolo ke yo moko obandaka kobetaka balisolo ya kindumba na yo osala yo moko sur les réseaux sociaux mais mama mipesa valeur eza nini yango eloko nini esilaka te donc yo tango bimaki na évêque mukuna suwe na yo ezalaki kaka mbongo epuis kotala bato neti bamimi chibola baza bato moko ye moko amipesaki mpenza epai ya évêque mukuna na suka donc aplanifiaki akalkulaki nyonso keno ndenge nazobima na papa oyo il faut kaka abimisa mbongo il faut penza mbongo ebima eza ka pasi pe mawa eza ka pasi oyo tolobaka penza pasi pe mawa babilo mosusu il faut kotikaka bana oyo eza nani choisi oyo azobala lelo oyo azosala mariage choisi wana akendaki pasteur moko nde azwaki en charge mais pasteur wana asala ye makambo na ndako choisi wana ayaki ntina kozwa zemi ya pasteur wana mais totikala komona en aucun jour choisi wana abima aya kolobela pasteur wana toye komona choisi eza kaka siko ntango akomaki kolinga kobala balingi babala ye yango wana alingaki abimisa makambo na ye nyonso déjà sur les réseaux sociaux pour que mobali oyo azobala ye ezala te ke kutu mwasi na yo azalaki na pasie moko boye un jour eya kobima na réseaux sociaux yango ye moko abimisa yango na temps wana déjà azalaki fiancé mais yo ozotalelaka mbongo calcul na yo ozolandelaka mbongo bafutanga yango mbongo yango yango nde okokende nango na vi na yo mobimba ti mokolo kokolaka ti mokolo kokufaka